députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mpote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona de pité na ebisaki bino que ezakar ya échange ya kosolola biso na bino likambo pe eza contrat to signa pona kosolola ka bandeko oyangai nanosaki bino depuis quelques jours que nakoyambela bino apôtre Jules Bumba pona kolobela sur l'activité où ils allaient au Salema. La date est le 15, donc c'est dans quelques jours seulement, le 15 mars. Date où ils allaient coïncider certainement en rentrée parlementaire pour la biso parlementaire. Date est le 15. Ils ont kolobanini, ils ont la signification nini et pourquoi cette date et le parcours. Donc comme kakobeta masolo sur l'église il y a Dieu de Sikatende Oyo. Batu bayebi sur quelques questions que nous estimons importantes avant que tokoma wana batu bakoka ko approcher ne fiske ya kozwa moins idée. Voilà le pourquoi de cette émission Otozali qu'organiser mukolomo alelo mbula e bandaki na butu na Kinshasa la capitale et tolamuki nango. On s'est dit la pluie ne peut pas nous empêcher ya ko accomplir auto isaki bino que tokosala lokola émission. Pendant le moment où il y a une agression, tu peux aborder la question, il y a Tomoni na Congo, na Kinshasa, tu dis Tomoni banfumu batelemi. Bayewana, yo Rwanda, yo nini. Quelle est la position? Il y a homme de Dieu, nous allons échanger aussi, nous allons poser cette question-là à l'apôtre. Tokoya ko tuna mwa mituna sur étape et à turbulence. Biso tozwa oyo mokili et zwa et quelle est la position il y a Mosali Nanzam apôtre Jules Bumba mbote papa bonne santé aux amala imia ezali merci beaucoup tu annonces qui na bandeko ketoko kati ko yamba bino eza pambate parce que ezana makambo mingi tolinga ko chango pe na ba cadre net oyo ya koka ko échanger nous to kolobaka que non mais ndeko Eliezer zanini te il n'y a pas que la politique qui fait fonctionner la société ko senga pe ba makambo mususu batu ba comprendre apport ya batu date ya le 15 mars na bomo ina bino ezali ko signifier ni le 15 mars. Merci mingi na honorable Eliezer moi na kolo lupango ndenge oyebani pona ko yamba ngai tomeka ko solola moke pona tina date ya le 15 mars na kozonga moke sima na mi présenter bato ebele bayebi ngai te ebele pe bayebi ngai nazali kombo na ngai apôtre Jules Bumba Makengo nazali représentant légal ya église du Dieu créateur Jésus-Christ Dieu de Sikatenda nazali mwana ya molimo un fils spirituel ya apôtre Sikatenda. Nasali plus de 15 ans na maboko na ye na mosala oyo nde nasali sima na ye mais mosala nyonso ya apostolat pembeni na ye esalami ezali lokola 32 ans d'apostolat nanda nazalaka na apôtre Sikatenda depuis 2000 depuis 1990 ti koya kokoma na 2005 ye accueilli nazo continuer ngai ndem nazo ça la continuité ya message oyo Yesu Masihi apesaka apôtre Sikatenda naboye pona tina ya le 15 mars le 15 mars pona biso ezali date moko historique pona nini ezali date oyo Yesu Masihi akutanaka na apôtre Sikatenda ezalaka le 15 mars 1983 naboye kotala le 15 mars 2023 ekokisi 40 ans naboye nakati ya 40 ans oyo misala ya minene Yesu Masihi Nzambe ya Sikatenda asali na maboko ya apôtre Sikatenda sima ye kokende ngai mwana na ye ya molimo nazosala continuité misala pe esalami ya minene
tena tina na yango ezali date moko tokoki kobosana te oyo Yesu Masiya akutanaki na apôtre Sikatenda. Voilà eloko nakoki koloba nde tina na yango tosangani mpona kosala milulu yango na le 15 mars 2023 ekokisi 40 ans. Voilà, merci beaucoup apôtre Gilles Bumba. Opesinga possibilité ya kotuna mutuna mususu mwana molimo ya oyo azali ko assurer continuité. Oui. Il y a église du Dieu créateur, Dieu de Sikaten, oyo a longwa na mokili oyo depuis 2005. Olobi okutanaka na ye et je ne sais pas na lingi opesa biso na mois historique ya rencontre na bino. Bokutanaka na ye oza mwana na ye parce que ozalaki membre ya famille na ye, oza mwana oyo abota, ou bien bokutana ndenge nini. J'ai besoin quand même de comprendre l'historique ya ndenge nini bokutana pour que okoka okoma mwana na ye. Merci mingi ya liboso na lingi koloba na lobi bien nazali mwana ya molimo, mwana ya nzoto te. Soki tozali kote ya liloba bato tokambaka na église bazali bana ya nzoto te me bana ya molimo. Na boya apôtre Sikatenda ngai nazalaka kosala na centre médical oyo babengi Mama Bobila Dawa. Lelo babengaka ngo mère et enfant eza na Ngaba. Na boya na centre wana nasali bambula ebele me bayaka kote ya ngai pa policier moko azaka kovanda na kando fungola lobi yo masango ozomela na vie ya désordre ozana yango ekozala malamu omekana no koya kosambela ngai naza mwana pasteur protestant. En tout cas, vie nazala ko mene ezalaka ya mobulu makasi. Bitumba eza ya ngai te ngai ilfona kota yango masanga ya ngai ezalaka lotoko ilfona tiana loboko na beti na zolo avana mela ba bière. Na kobankisa na ba diamba na zolo ngola bazemi kosa naza munganga. Mais tango nakutana na apôtre Sikatenda pona ngai nakendaka na tembe na memaka mwana mwasi moko kombo na ye Niclette lelo aza na Belgique. Azaka obela sida. Nakendaka pona yokisa ye soni pona ngai koyoka ke sida ezobika na maboko ya pasteur wana apôtre Sikatenda papa na biso oyo azali ya molimo na boye na memaka mwana mwasi wana non pona ndimela mais pona ngai nakende kosukisa tembe na ye pona yoki bato ya sida bazobika kuna te nakendaka na ye ezalaka na 1990 ezalaka le 7 août po etenga na bandaka mosala ya Nzambe à partir du mois de décembre 1991 de tina na yango boyoki na sali 32 ans ya musala na Nzambe elongo na ye na oyo nazo sala continuité à partir ya wana to memaka ya zalaka mutu moko ko telema te ko loba te mwana ya bato ko zoye na hôpital na ke na yeti kuna na lobi na yokaki apôtre Sikatenda yo zobondela bato bazobika mwana mwasi azana sida azoloba te fulu oyo ekangaka na monoko wana mutu monoko ezofungwama te alobi ngai nazobikisa te ngai nazali mutu lokola yo me Yesu Masiya yende akobikisa ya atuni ngai eske ondimi asekwisaka Lazare ngai alobi na ndimi alobi oyo azali awa bakundi ye nano te apoli te mpo oyebaka Yesu Masiya nde abengami Nzambe na ngai atuni kombo na ye nani ngai nalobi kombo ne Niclette abengi ye Niclette telema na kombo ya Nzambe na ngai mwana mwasi wana atelema na yoka chair de poule mwana mwasi wana abika banda na 1900 tango azoloba na yoki ondimi yo ondimika pona ko sepelisa bona sepelisa lokola mutu azokende kosukisa mu oui na kati ya motema na ngai nazaka utala ngai ba aventure koleka o puisque na protestant ngai na uti na mona na biloko ndenge na te nakenda kaka pona sukisa ye petango wana nazo solola na ye moi mego ya cigarette ezalaka na kati ya poche na nga avant ya na moi makasi na uti kumela moi ba tembo wana na ye kokota sikoyo na kati ya église pona nga nakendaka pona kosambela te mais pona sukisa ye kaka na yoki bato ya sida bazobika atelema mwana mwasi wana bandi kotambola alobi basombela ye mwa sucré basombeli ye bapesi ye na lipa ale ndenge azaka kolia yango alema pa mibale nga nalobi oyo aza na liwa deja azokende kokufa yango nde azolia bo abika banda 1990 Niclette abota aza na Belgique ti lelo elle est en vie maladi ya sida esila abota pe aza na bana abala nde eloko etushaka bomoi na ngai ya mibale le même jour ate yaka alobi mutu nyonso azali incrédule lelo Nzambe na nga kobongola ndenge abongolaka Saul oyo abengamaka Paul
ngana za otala ngana le mais tato yo biloko azolo bazali trop sûr comment ngai moko kozonga na ndako na meki masanga posa nango eza lisusu te cigarette nazalaka nango na meki ozoka posa komela ngo te banda wana nakangamaka na ye mbula esilaka te na 1990 wana na bandi kolanda pe na komi musakoli pembeni na ye na bandi kosala mosala banda 1990 ti lelo azosala continuité tango nzambe azwi a récupéré mosali na ye pe ye Yesu Masiya wana yebisinga Gilles Bumba yondo kosala continuité ya message wana bato bakomona yango na nzela ya misala oyo nakolakisa na maboko na yo voilà un peu on a koyoka koloba bref lelo nazali kokamba église à Dieu créateur ngai nazali mwana ya molimo ya apôtre Sikatenda na zongela wana oye na église outi na baloyenge na yo badiamba na yo bamasanga na yo ozosala bambiance omemi mutu mpona ke osukisa mutu ke makambo asalaka ezaka ya lokuta mokili ekoka koyeba du coup oye kokutana na makambo moko boye obongwani okomi na ye mutu wana ntango okutaka ye apôtre Sikatenda okutaka ye na bato misusu. Qu'est-ce qui a fait que yo ye koya par la suite okoma yo lokola mutu azali ko assurer continuité et loko nini esalaka que on bénéficier de la confiance parce que naebi basali na nzambe bon pour na sali la mutu confiance n'est pas facile. Qu'est-ce qui a fait et loko nini esalaka que yo koma na degré wana ko bénéficier confiance et pas na merci mingi na sepeli pona mutuna wana puisque batebele parfois balandaka ngai te lokola balandaka yo mwana kolo lupango à travers le monde ba profiter lelo bayoka po mutuna mutu ayaka komeka ko bebisa réputation ya apôtre Gilles Bumba ce n'est que normal il faut salema po Yesu Masiya oyo aza maître na biso chef na biso numéro 1 ye moko basambu isaka ye bafinga kaye ata azalaka misala malamu eloko na koki koloba pona ngai Yesu Masiya akutani na apôtre Sikatenda en 1983, le 15 mars. C'est-à-dire que le 15 mars, c'est comme en 1990, 7 ans. Na kati ya 7 ans, wana ngai na ye kokoma wana na bandi pe kolanda ba prédication po na ngai na ndenge na bongo wana kana mipesaka koream na kangama na message wana makambonga na moni na maboko ya tata na ngai pasteur na mona yango te. L'air na kangami na ye nazolanda première fois bapesi bakuru ya évangélisation tangu ye amoni mwano ya zali komi pesa makasi na fungolaka kaka na 1990 wana tala après quelques mois moto aye mbala moko azali connecté na yo afungola pe na église ya liboso na fungolaka ezaka na Mbanzalemba na invitaka ye pe ayaka ti kuna bato nyonso bayebi bayambaka apôtre Sikatenda kuna ngai nde moto nazalaka évangéliste titulaire. Alors amoni ndenge na mipesaka jusqu'à tel point na tikaka na musala nazaka kosala na abandonné musala ya hôpital ya Bobila da nazaka kosala na tinga na lobi na sungana na papa o charge azana ngo ya okende na monde entier ezali makasi azana bato ya kosungana na ete ndenge na mipeselaka suka na yango na yaki kokoma directeur ya évangélisation osuka wana te na koma ki directeur ya ba croisade bisika nyonso ya kosala campagne tout ça ba vidéo izali ngai nde mutu nazaka pe kosungana na ye na salaka plus ou moins je crois ba plus de 5 ans na ba responsabilité wana na komi pe moko ya koteya azali wana nazoteya na direction ya église wana et parfois pe akosala voyage asali même une année akendaka neti na Zimbabwe une année l'église etikalaka na maboko na biso bato zaka ba proche collaborateur lors nazalaki parmi moi na penza oya molimo alingaki mingi pe oyo ngai nazaki kosungana na ye ezali insignifiant mais pona ngai na monaka c'est-à-dire ezala tata aboti ngai akokani na tata na ngana wana molimo te je me suis donné corps et âme voilà un peu ndenge ezalaka ti ndenge toye kokabwana na dernière minute nzambe azuye nasalaka tu pona kosepelisa Yesu Kristo ya benga minzambe ya Sikatenda kati na epe kolanda ligne de conduite ya tata na ngai ya molimo. Voilà un peu. D'accord. Naozonga moi si maman. Oui. Au lobby avant comme la diamba masanga lutoko biloko wana ezalaka na bekiri
yo ba master na yo nini bozalaka na bango ba série wana bozo baye baboki ceux qui baza envie ou ebisinga ceux qui baza envie parce que il faut toyeba il ne faut pas omettre la biso lisolo moko oyo ils a vérifiable été parce que nous c'est tambola kana moi témoignage ya que non voilà nazalaka na o na lina ko kakoye ils a na ba master na yo nini par exemple bozalaka na bango ba viva penza ndenge nini ozali kolongwa na monde wana pona okende na monde lisusu nakoki koloba soki na bandi kotanga ba master baza ebele église ya Dieu créateur efungwami na ngaba place onga na sala suka na ba bêtise penza wana ozoyoka masumu wana nyonso efungwama na ngaba centre nazoloba centre Bobila Dawa wana eza pe na ngaba soki olingi yo ozali moto moko yebani oyebi pe kosala mosala na yo kende kosala investigation na centre Mama Bobila Dawa nde bakoyebisa yo nani oyo abengami Gilles Bumba pona bango nyonso c'est-à-dire bamonaka ya solo nzambe asalaka po kuna ndenga nazaka komela masanga tina kati ya hôpital wana bango nyonso bayebi soki na bandi kotanga moto moko même na ngaba bazalaka koyebisanga yo soki opesi candidature ya kobima bourgmestre kobima puisque oyebani makambo ozosala ya kolongola bazemi ya makambo ya ndenge na ndenge oza tellement populaire donc okobima bourgmestre pora ndenge bazalaka koyebisanga puisque nazalaka populaire yango nde nakoki koloba kaka okomi na centre Bobila Dawa ezali sur Kianza tuna kaka bato nyonso bazali kuna banani bayebi apôtre Gilles Bumba azalaka ndenge nini pe lelo akoma ndenge nini ebele batémoignage c'est-à-dire soki na bandi ko compter baza ebele po bato zalaka na bango na vie wana bazalaka ebele ba master ngata misato kasi nakoki kotanga na misato wana omoni nasali déjà plus de 15 ans, plus de 32 ans, na fréquentaka bango lisusu te. Mais nakoki koloba ezana moko tokola na ye Christophe Azalia wa azali collaborateur na ngai yaza kosala na Bobila Dawa te mais azaka professeur mais lelo oyo yepe alanda ngai mais azaka osambela na catholique. Nakoki koloba Jimmy wana azali kosala na Kinkole pona Bobila Dawa ezali pembeni awo koki kokende kotuna eza kakawa mais oyo mutu ya Kinkole Jimmy azali koyoka ngai tango wana bazaka obenga kombo ya Socrate. Okay. Vraiment ceux qui na lobina banda kotanga baza tellement ebele mwana ko tanga ebele za depuis 32 ans après banda kaka na mipesa na makambo ya mosala na nzambe baninga wana natika ya ikiri wana natika bango mwa musika na OK tango komisi ko ipa apôtre Sikaten ba série yo komaka obongoli mutema parce que ça kana ba moi génération moko boy beaucoup tanaka pena batu nini bato yo ya ba série na bino bokotaka que mon biso tokoti ba bandi na 1983 bino bokomi na 1990 et batu nini oyo bokotaka na bango ilongo qui sont peut-être qui ont peut-être évolué pour comme un serviteur ou pas. Oui, tant bisonga na kutaka ndeko moko kombo na ye Wemanjala. Yenda zalaka mokambi ya évangélisation. Nakutaka pe lisusu ndeko na biso défunt Paulin azalaka abbé. Ndeko wana bayaka na ye pa ya apôtre Sikaten azalaka na liboma abondeli pona ye. Ndeko wana lobaka ke ngai moyena zonga susu ezate na tikali libela awa. Apôtre Sikaten azwaka ndeko wana Paulin lokola mwana na ye. Ba wana bazalaki lokola bakambi bazaka kokamba biso l'air biso toyaka. Mais musala oyo Molimo Santo asalaka kati na ngai. E yaka ko sepelisa apôtre Sikaten da koleka. Nazana ba image mususu na ba video oyo azaka koloba Bumba ko kamba bino ndeko oyo soki omoni aye kotala ngai seka aye kopambola moto na nzambe. Ndeko oyo eri kabazana yango kandi tumechana na kupambola nzambe ya Sikaten. Eri kasi ngozo batima basoso ya. Eri siyo. Kuwazade yote sikia kosalema. Tukumesa ditatulia ndeko oyo. Pele, mwana yesu ke mwana ni. Ndeko oyo mwana na ndama kele kuteya. Ndeko oyo akodona na mulongo. Pele na mulongo.
ye makambo nini na kokoma oh kama na nzambe yake kotika lipambo lile la biso makambo yote yake ya mboga kabunde la biso ake oh kama na nzambe mapambo yale evangeliste songo asali bino nini yo kaza liwe yaka nzambe pia akosala na bayaka nzambe pia akosala na bayaka moyaka akokamba bino c'est-à-dire azaka koloba mwa makambo ebele na ndenge yaka okoma responsable ya évangélisation directeur ya évangélisation parmi ba oyo batambusa mosala wana ya évangélisation ngai nde moto naumelaka plus de 5 ans mpe koya kokoma siko directeur ya bacroisade nyonso azaka kosala ngai nde moto nazaka kokamba yango. Ok. Dans chaque société ce que otali ndenge bato bazalaka nazopesa exemple na tokomi wa télévision bisika tozali eza bato moko nazalaka na bango lokola badidie kiku bamakesela soki mutu aye omoni bango na banda na bango soki mutu aye attention yo ebi place touti na vie est-ce que yo viva biloko wana te ya okuta bato moko na kati ya église o bazalaki pe moko bazoloba na yo mba yakute biso nde tobanda eloko yo Jules Bumba uti koya nakoki koloba na période oyo tovandi na apôtre Sikatenda na bana oyo ye akangamaki na bango makasi nakoki koloba mpona ndeko moko azali na Londres kombo na ye ndeko Boyanga azalaka militaire ye mpe azalaki mwana oyo akangamaki makasi na ntango ya biso wana biso nyonso wana toyaka nsima eza na ndeko lisusu oyo azali moko ya membre ya famille ya apôtre Sikatenda komona ndeko Nguba azali awa na Kinshasa biso misato wana tozalaka lokola bapilier mpenza pembeni ya apôtre Sikatenda c'est-à-dire moi cese biloko wana ezangaka te ata na kati ya ndako ata bisika yo ozosala malgré otangi badidier banani tout ça mais kati na bango bana batutanaka mwatu babiloko ekoki kozala ezala Yesu Masiya tango azalaki Pierre azalaki na façon na ye ya koagir Thomas pe azalaki na ndenge na ye omonela makambo parfois mwa babiloko wana Yesu azalaki okunda mwa babiloko wana ya mike misala essentiel et avancé mutu na mutu aye na bizaleli na ye po aya kobongwana eza facile te na boye biloko wana ezalaki mais ezalaki penza facile te epai ya apôtre Sikatenda po atika yango ezalaki facile te ezalaki molimo mosantu nde ezalaki kotinda ye po azwa moto tel ya kozala abanda kopona puisque oyo aza ndeko na ngai oyo toza na monoko moko azalaka bongo te oyo azokomipesa na mosala nde motu ye azalaki kozwa nde eloko wana mpe etikala epai na ngai bato nazosala na bango bacolaborateur motu moko azali monoko ya mboka moko na ngai aza te bango nyonso motu na moto se bikolo nyonso baza pembeni na ngai donc nazwa eloko wana a partir ya tata na ngai ya molimo. Voilà un peu ce n'est que normal mosala oyo ya nzambe mwatu babiloko ya mike ezala voilà apôtre Jules Bumba akei alongwe akamati mutu asida amemi akende kosukisa apôtre Sikatenda lokola bato balobaka atala boye miracle esalimi pa Bible elobi voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Na nsima nango wana donc miracle esalemi biso awa mpe na Congo tozomona yo na nsima nango est-ce que okoki kopesa biso mwa moke oyo nzambe asali mpe na loboko na yo pour que baloba que les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru certainement toyokaka ntango Covid ebandi awa opesaka message ya makasi me nalingi nazwa na monoko na yo moko nini nzambe asali yo oyo ezolekela yo quelques exemples seulement parce que je ne pense pas que pendant ces 32 ans kopanda ko numérer news oyo penza ezolekela yo la main de Dieu oyo et dépassa yo après
Donc par votre main. Pas nangonga ya apôtre Sikate. En tout cas, misala ezali ya mingi. Bandeko bazolanda pe epai na yo honorable avec tout le respect. Misala ezali mingi. Ndengo lobi moya kotanga yango na kata 32 ans ezali te. Eloko na koki koloba oyo etushaka ngai mingi. Naza pe mutu. Mais comme on a coronavirus oyo terrassé le monde entier, na koki koloba ce n'est pas pour me vanter. Na meki kotala na tuni bato mususu bazaki kobenga nga prise na tiaka tembe. Bato nyonso bazaka na confinement na tiaka tembe. Apôtre Gilles Bumba na nzela ya Molimo Santo akei na bitumba contre Covid. Pe yo Covid toko longa yo. Tala na bandaka message wana banda le 15 mars ya 2020 ti kokoma lelo soki bato batali na internet bakomona yango. Ti kokoma lelo yo na ngai tozo solo la masque eza te ide wana ezalaki teke masque kolongwa. Bitumba wana elongami. Yami balé bato bazali ebele ba témoignage ezali ebele ko bondela bato na téléphone ba mususu bazana Amerika na Covid ba mususu ba médecin ba mususu pe ba pasteur bazali ya wana Kinshasa ko bondela ye na téléphone aza positif lelo lobi kende ko salisa examen bimi négatif eloko wana nde marka ngai na meki ko tuna ba continent nyonso mitano. Ce n'est pas pour me vanter mes témoignages, vérité il faut le wamaka. Na tuni na Afrika na tuni partout ata moninga na ngai moko oyo akei na bitumba ndenge wana contre Covid azate ngai na mituna ki Covid comment ekoki kozala impossible au moment où Yesu Masi ase puisa Lazaro a poli déjà bakundi a poli mais mutu ya Covid azo respirer peye Yesu alobi bokobondela babeli babika mutu ya Covid aza mobeli lo soki Covid emonani impossible na ba médecin na ba chercheur na ba savant mais il faut la possible pas ina Yesu Masi ya oya zanzambe na biso pona ngai c'est-à-dire eloko ya liboso ya ngona message ya yebisa ngai Covid ekobika na maboko na yo pe ebiki na bato ebele botu na ye yo yaki na pasi nini bino nyonso botala ye bien na yaki na pasi ya coronavirus na nini coronavirus bakangaki maladi ya corona wapi na Saint Joseph sima ya ngai kobondela mpona yo basali examen ebimi ndenge nini ebimi négatif maladie coronavirus eza te beta milolo tango bayebisaki yo tango bayebisaki yo oza na corona oninganaki to oninganaki te naninganaki makasi voilà déranger papa yako nyonso papa na ngai bakutika na virus ya coronavirus bondela mpo na ngai papa lui kobanga eloko te maladi wana ekosila kobima kokufa te yango basala examen suka bakuti négatif na bimaki na hôpital lelo mbele bayembeli ye nzembo wele me lokola akutani na nzambe ya solo na kombo ya nzambe ya Skatenda virus ya corona le bima epakata mbango papa virus ekima libela nyonso ekima libela beta milolo esili zongisela bango micro à part wana toloba totika na Covid ezana ba témoignage oyo ezali wana ezali lisusu ba miracle te o babengi penza ba prodige nano na mona te banda na botama même na Bible natangaka na mona yango te balongola moto matrice c'est-à-dire iteris ya mwasi balongoli ça fait 29 ans balongola matrice moto aye ayebisu azaka na matrice te ozwa courage ya kobondela ye pe moto wana otindi ekende kosala échographie asali échographie aye na ba papier matrice ezongi ya sika sadi pona ngai nana mona ngona maboko ya Pierre te boyoka eloko babengi kondima yebisa bango problème nini ozalaki nango botuna ye problème nini oyaki nango bozotuna te bato bazanga kondima lokola bababa nazoteya bababa botuna ye problème nini oyaki nango bandeko depuis 1993 docteur asalaki nga opération ya myome alongolaki matrice nyonso na kati balongolaki
le 29 août il y a 2022 na yeke pantoma na nzambe abondeli ponanga atindinga na kilo salsa échographie na salisa ki yango nyonso ezongi normal. Nini nyonso ezongi nini? Matrice ezongi, ba trompe nyonso biloko nyonso akati ezongi normal. Est-ce que vous olanda malamu? Banda 93 tina 2022 mbula boni 29 ans. Bozolanda malamu? Est-ce que bozolanda malamu? Balongola matrice bakata ba trompe balongola nyonso banda 93. Yo pasteur muto ayebiso ke balongola ngai matrice landa awa oyo ka eloko babengi kondima oyebisa muto wana ke fukama na zobondela olio tuna ye ozana infection po balongoli déjà matrice mais muto azo yebiso balongola ngai matrice fukama na bondela ko bandalelo yo Yesu masiya ndo benga minzambe ya skatenda créer matrice ya sika. Amen. Amen. Esili kende mama kende ko sala échographie ozotinda ye pasteur mokote na mokilo ya kosala azate balongola matrice siko ozotinda yake ne kosala nini kende kosala échographie asala échographie bamoni matrice ezongi ya sika ba trompe ya sika so yoka yango wapi tala kondima pona tinda yake ne kosala échographie nazana confiance nazana assurance nazana kondima epai na oya kela likola kela se oya kela matrice wana ete soki na sengi ye akozongisa matrice ya sika. C'est ça la foi. Na mona mona maboko ya Mathieu te sali oya azosalela biso na kosenga penza yo zali parlementaire bomekana no kotala eloko wana ezana ministre moko alekaki ya santé tango makambo ya covid ezosalema na senga ki soki bakoki kotinda mwa équipe moko ya riposte batiawa to bondeli na tindi mutu wana bakende ko vérifier nzambe azanzambe tango asekwisaka Lazare asala 5 jours te c'était du tic au tac Lazare bima abimi pemba na moko yo zakana fonction te apôtre toi baka parce que tout le monde a pas bakoya kate yo okoyisaka batu te alors que pona muto abika il faut abambani et après abiki okolimbisa ngai pona oyo wana mutu na mutu azana doctrine na ye pona ngai doctrine na ngai ezali na kati ya Bible même l'air nazolobela nzambe ya skatenda na Bible nzambe ya Abraham azali nzambe ya Daniel azali bato nyonso à travers le monde ezala surtout na Congo batelemelaki yango bazosambela nzambe ya mutu lelo basali na nzambe nyonso bakomi nzambe na ngai pe amona yo sali balandi lokolo yango melobi baboyaki likambo oyo lobi ya kokweyisa bato bon doctrine oyo ngai nazana yango na Bible namoni esika Pierre akweyisa bato te na Bible namoni bisika bato po babika na maboko ya Paul akweyisa bango te bato na bato bazana doctrine na bango okotuna ba oyo bakweyisa ka bato bazui yango ndenge nini puisque ngana botami ti na koli biloko kokweyisa bato namoni yango na ba 2000 awa. Avant ça, tout le monde a yangote. Alors pour nangai, oyo wana il faut tout na bandeko basala kabilo ko wana bakoki ko yebisa yo parfois message bazwaka po moto abika il faut ko ya po nangai na yebike Yesu ayaki ko tele akutaki oya bengami Lazare ya kokweya tango ayebise Lazare sort bima Lazare wa telemi bon ngai oya kokweyisa vraiment na yebi malamu te moto na moto akoki ko yeba ndenge ya kolimbola mais po nangai esala makate. Bon, apôtre Gilles Bumba, nous avons un métier quelque part là, même église en haut, ligne en hauteur. Parce que les autres sont sous menace à balkanisation, agression et amakas. Alors, même après départ, il y a le président français Massolo, il y a ok là. Nous avons dit que nous avons été pour biso parce que azongi na kanda moko akosakana te donc ba comprendre les osali yo ke ne ko tia olio le be makamna yo à 40 ans on les organiser OK ko komana ba panneau ba tu bazo tala ba tu bazo filmer et ko tika rezo komaki 2023 fin ya bitumba. Est-ce que ezaka ka conviction ou bien olobi na yo ka pona
au CPD Sabato on appelle que yopé au placer liloba na makamwa merci alors que ba pasteur banga ka makamwa les politique c'est politique eloko liboso na lingi na loba ba pasteur babanga ka makambo wana ezali ya politique tendeko bawo azokufa ba pasteur bazokufa bazali toyoka yi mikolo eleki bakei ko bwakela bango ba explosif na kati ya église mboka tozana ngo na biso ba pasteur na ba politicien mboka tozana ngo ezali moko ezali République démocratique du Congo tokoki ko négliger yango te Bible ezali ko yebisa biso na kati ya Bible d'abord balobi soki moto atali yango na mokanda ya proverbe balobi chapitre 22 verset 28 je crois ndeko akoki kotanga yango na lingala pona lingala mingi ngai munoko na ngai eza français te lingala français eza ya Macron ozomona oyo apesa bango munoko wana ya français ye wana pe apesa biso lingala mais biso soki tokoma konetola biloko wana tout ça c'est-à-dire pour yeba na ozali évoluer il faut le na français yo monaki papa yaki alobi na français to na anglais si alobi na munoko mboka na biso tozobeta kama mbo tozo yoka pe ata soki toyokite mais pas na biso eloko wana ezalaka c'est-à-dire un évoluer azali oyo azoloba na français wana nde ba non biloko na ya kodefaka na minoko ya mboka penza totika ndeko biso mangala na kepe na tei Macron aluki interprète na yebisa ye ndenge papa sali yango Poutine pe azoloba na anglais te na français te monde entier pe bazoyoka ke Poutine alobi luka interprète na yo mais lango ya biso ko mimonaka pamba nyonso ko defa yango nde ozomona ata babiloko oyo toko solo lango ata na sima mais nalingaki na répondre avant batanga na likomi wana ndenge na répondre mpona ntina ya guerre ndeko na ngai soki moto akosi yo ke aza pasteur ya kokota makambo wana ya guerre te ezali mawa c'est que tokoti déjà na lola oyo ezoleka wana se eza lisusu ya biso te mais tokoteya bato oyo tokoteya yebisa ngai guerre ezali moyen tokende koteya na nord et sud Kivu eza te ba o bazokufa kuna totindami po tobatela bampate bato bazokufa soki biso bolingo na mawa ezali te finalement tokobenga ba pasteur sur base de quoi toza na tina te soki ndenge wana eza makambo ya ba politicien te biso nde bisika bino bosuki na politique biso nde toza na nzambe siko tobelela nzambe na biso ayanola soki otali na bana Israël basalaka na bowumbu bambula 430 ans pona yo puisque olobi omoni na bapanon 2023 guerre ezosila ndeko na olobi obangi te mais tangu na telemaki pona makambo etali coronavirus etiami ti na ba internet ki apôtre Gilles Bumba ke ya guerre covid tokolonga yo na bangaki c'est-à-dire oyo azakati na nga na ndimi na yebi na ndenge asalaka tango nazobondela moto azanga balongola matrice ngai kende kosala échographie sans même na détourner maloba oh non eza mukano na njambe ndenge balongola yo non c'est-à-dire naza trop sûr na likambo nazoloba po makambo oyo abengami mosali na nzambe ayebanaka d'abord na nzela ya pondima ya onde nazoloba likambo etali guerre wana bato bakoya 40 ans ekokisami ezali 40 ans oyo bana Israël basalaka na kati ya désert après 40 ans bazwaki kimia bakoti na Canaan. Trop c'est trop, plus de 25 ans tozaka kakati na bitumba bobiso basali na nzambe tovandi tozotala wana eza ba politicien bato bazokufa baza ba politicien te baza ba congolais. Il faut totelema ba Desmond tout na ba Afrique du Sud ba telema mais biso ko vanda kaka basali na nzambe to banda kotala na kaka koteya na église non pona ngai message ezali lancé na monde entier ba yebake mokonzi ya mboka tamboli akeiti na ba Nations Unies solution est monanité mutu moko te ata voisin na biso moko ya kosunga biso ata na arme moko Macron ayeli biso ata arme te oya Belgique ayeli biso ata arme te et bitumba isilité seule solution ba congolais bazala na kondima soki kaka tondimi ko banda na numéro 1 ya mboka na batu nyonso ti biso nyonso na se oyeba elonga eza na maboko na biso ndenge bana Israël ba longwa na maboko ya pharaon oyo azalaki le plus fort pona lingi na kanisila yo place wana Égypte nde ezalaka batu mususu ba yeba te Égypte nde ezalaka armée la plus forte na kati ya mokili yango nde zwa quand même Israël a kotisango na bowumbu c'est-à-dire Afrika elembo na kati ya Afrika bandakala
mais batelemeli mutu lokola oyo wana mutu atelemelaka ye nzambe atelemisi Moïse yebisa bango bazobima na maboko ya Pharaon babima mais soki tozote ya nzambe wana ngai ayebisi ngai 2023 eza 2025 te 26 te ata etikali un jour 2023 guerre stop soki te o bazosala guerre wana ezala bazali na Kinshasa bakokufa lokola banyama o bazokufa baza bato o bazokufa baza bato bango baza plus supérieur lokola ba oyo wana te non ezala oyo azali na Rwanda wana atika ba Rwanda bazokufa te ngai nazoko mituna eloko wana ndeko na ngai na bato bazolanda biso eloko nini Congolais azokufela azotumola nani Congolais afingaka nani Congolais aza na conflit na nani aza na nyongo ya mboka nini nyongo ya Kagame mais c'est quoi ça finalement ko yakoboma mutu lokola nyama pe biso tovandi na wana eza ya ba politicien mais finalement tozana kati ya mboka siko ba politicien bazokamba alors totiki na mboka ba politicien batika na kokamba biso tokende siko tokende kovanda na biso bisika mususu non mboka tozana ngo yango yo bato bakufi mingi tozana solution mususu te la seule solution mokonja tamboli par-ci par-là ke na Nations Unies ata mutu azate ya kosunga biso seule solution Yesu Kristo mutu ya Nazareth oya benga minzambi askaten akomettre fin ndinga asilisi covid lelo yonanga masque zate tango esalamaki wana bato bazaki koseka est-ce que mutu azara liboma covid ya kosila ndenge nini oyo wana pe kosila nazolo bien 2023 ekosila seulement par la foi Israël abima biso pe tokobima na boumba toza susu na esika kotela motema te c'est fini. Alors, c'est compliqué parce que au sein de la régie, en place le chef de l'État Félix Yemouba Zoroba que Azoroba na rencontre na bangona Macron tant bazosa la ping pong à lobby tozo kufa makamweza ebele ata mututa Azoroba apôtre à lobby roi de Belge aye tobeti maboko tobeti munda les papes aye la même chose mais wana za musali na Nzambe. Oui. Oui. Na contesté en haut. Sikoyo yepe passage na yepe si sur le côté parce que au lobby kaka ba politique au lobby roi au lobby président français non sauté papa ye apesi ba toli ba yoka kaka mais namoni na toli yango kaka tovandi tozotala na bato bazokufa lisusu mais apesi na ye toli koswana pe mati lisusu bato bakoma oswana swana ba politicien bazotika kaka te bayokani pe te bamusu balobi ba malfaiteur bakekolia communion bakufa bamusu voilà ça complique un peu na banjo senga kinde watanga eloko moko soki oui na proverbe chapitre 22 verset 28 ba congolais nyonso ba yoka pe ba africain ba landa malamu soki ba mboka mosusu bazo sungana na biso te mais na mabondeli tokolonga. OK. Proverbe chapitre 22 verset 28 bandelo ya elanga na yo oyo bakoko batia kokusa yango te. Bozolanda malamu bandelo ya elanga na yo bandelo ya mboka na yo oyo bakoko batia selon ndenge elogami bakoko wana bazaki kolobela baabala yama ba Isaka ba Daniele bandelo wana batia komeka kopusa yango te bandelo ya Congo eyebani mais ko ya kopusa yango pona koyibaka biso ndelo ya Congo koboma bato oyibi matière pe yo mutu c'est-à-dire mutu avandi na porte ya ndako atumoli yo te yo kote na lopango nazoboma yo obomi ye obomi mwasi na ye obomi bana ozuve biloko kamati okeyi ote wana eza bitumba kaka ya ba politicien biso ba pasteur etali biso te ndeko wana eza lokuta toza na problème sérieux na nord Kivu kuna ngana koki koloba bandimi bazali kuna bana Dieu créateur bazali bandimi ya catholique bazali bandimi ya protestant bazali
bandimi ya musulman ya kimbangiste bazali. Mais on va abandonner bandimi wana pona rebelle moko boye criminel agresseur moko boye atelemi na ndako na ye a former moi groupe na ke ko boma kaka ba congolais kaka. Pe azolo bandelo oyo nzambe atiela biso non il faut kaka na poussa yango tikuna. Alors il bakataka mabe. Bakataka mabe ya azalaka wa biler bakataka ya. Ngase na sombi ya ngai lopango na vandi. Yo po sombi ya yo vandi. Oya ko sutuka après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, te bakataka mabe. On dimaka ko vanda kuna pona ni. Ba o wana bazali batu ya liboso te bakambi mboka na bango wana. Baza batu ya liboso te. Na ba oyo bazoko appuyer bango. Baza bato ya liboso te. Ba président pe o bazalaka avant Sarkozy bazali. Alors babiloko wana ya konyokolaka bato koboma bato soki bakata mabe yo lio senga mabele me ozoboma bato na biloko na bango non wana ba déborder bakomi na suka moko kokoma na niveau moko oyo ezali penza kopesa bato pasi eza malamu te mais ba o bazokufa baza bato pe lokola bango na moni ne chokomi koluka postuler hein non o ba position komi kozwa na ndengo telemeli yango ezali susu ya ki pasteur te okozala candidat ngai nalingi nayebisa yo mwana kolo lopango esengeli ochange mbala obenga mwana kolo mboka eloko nalingi nayebisa yo ezali oyo ngai eza mpona kopostule te olimbisa ngai yo ozali député national me ngai okolimbisa apôtre Gilles Bumba azali international nake na Afrique du Sud naza na baeglise nake na Botswana église ezali nake na Angola église ezali siko na oya kopostule mpona azala bloqué awa avant nakende koteya na Amerika nasengaka autorisation mais non je suis bien ndenge na passeport diplomatique mission naza nango mpona kende na mokili mobimba olandi soki olobi okopesanga passeport diplomatique ce n'est que normal po esunganga nakende kosala mosala mais ezali teke mpona kota na politique non bino nyonso bozali bana na ngai ya molimo baparti nyonso ngai na kosangisa bomoko omoni guerre ezosalama na Ukraine eloko nalingi naloba na profite mpona bakongolais yango division epai na biso nde eloko monguna azoprofite na Ukraine baopposant bazalaka na Ukraine bato nyonso bazali nsima ya mokonzi bamiloko nyonso etali ya mabe même baprojet oyo babongisaki ane oyo eleki na ane oyo nyonso bakweyisi miso na bango na bitumba mutu moko te atelemi abanda kofinga ote yo président projet olobaki okosala boye bamoni déjà tozali agressé bandeko na biso bazokufa eloko wana ngai nazoyoka yango mawa okomona na nord et sud Kivu bana bazali kuna bazosala ba manifestation ba marche biso awa ba danse na masanga bon siko tozo sepela ini yikoloba nini biloko wana ngai nazoyeba te okomona epa na yo bakoqualifie non yo za tribaliste boy mais oyo wana kuto eleki tribalisme koleka moninga azokufa yeyo voisin azokufa boza batu ya mboka moko olie bana ya Goma kuna ba marché bino pe ba politicien ba oya awa sikoyo bomi bombi boza na langage mususu bana kuna na langage mususu pona ngai ezali ya kopostule te non msala na zana ngo il faut na kende na ona monde entier na pesi exemple ya covid kobundisa covid pona bino étant ba politicien ba chercheur na ba savant na ba médecin ba échouaki ti lelo na koyiko yebisa yo hypertension azaka na kisite science échoua bandakala hypertension bazaka na calme diabète ezaka na kisite moi calme cancer ezaka na kisite alors babiloko wana tozokende na échec siko il faut kotala oyakela mutu yenda tikali sikoyo po abundela biso lokola biso siko ndenge tozali wana ngana kokamwa congolais oya kotelemela message oyo to akoyima loba azana kindoki puisque siko solution mususu ezate to vanda to croiser maboko bamboka nyonso basungi biso te mokonzi pe atamboli boyebisa ngai siko mokonzi akende mboka nini sikoyo ba oyo bazali kobunda ba FARDC ngai na ko encourager bango bakende liboso moi moke ya minduki ezali wana bapesa bakobiba lokola David akoboma Goliath oyo bato nyonso bazobanga tozala kaka na kondima c'est fini 2023 guerre wana il faut sila trop c'est trop c'est trop na ba oyo bamisali ba infiltrer bazana Kinshasa bakokanga malokola bapuku
eza problème ya ngai makambo ya politique ndeko tika wana ngai nazana mission bapesi ngai ya okende na monde entier bona vanda na kati ya Congo po bo banda opesa ka autorisation bima kende na lingira kende oteya na Rwanda ete kokende na okende ko sakula kuna ipaka game na teya ya bongwa ngai yango nazaki ko zela papa aleka kuna ateya ye abongwana yango nga nazaki ko zela mission oyo nazo sala Kagame ayoka ba o bazokufa na Congo baza bato lokola ye atika biloko pamba pamba ba théâtre wana azobota azana bana age azana ngo azomona azana mwasi na yebi makambo ko yasima azolone loko mabe kati na ba congolais toza batu avant opposer ba acte il faut tala okata moto lokola nyama etovandi non ngai makambo ya ko postuler longola ndeko bino nyonso ba parti nyonso akosangisa bino ya ondo moni invitation na bengi ezala ba opposant ezala ba ya bango nyonso na te ya bango tozala na bomoko tokende liboso tozala na kondima seule condition azolo ba bien kondima et pas ina nzambe azala ka kuki ko yebisa bino likambo alobi abakisi na se muto ya kondima yende akobika mais soki apesi biso message ezali pour contester ça va yo c'est peut-être vendre dans la carte ya guerre c'est que oza pamba te oza complice na bato muto ya zali muto ya solo akoloba solo tokanga mana liloba wana tina moko to lekisa ta 3 4 5 mois ezate plus ou moins nzambe yango asale la biso voilà apôtre Bumba oya ko silisa makambo ya les 15 siko parce que na bandi komona mutu mususu contrairement na mutu ngana mona kana télévision yango tozali ko inviter bato ke baya ko vivre en face oui. Peut-être que parce que ceux qui osa musika on peut comprendre, il faut approcher, peut-être pour vous comprendre comment, parce que c'est pas facile, c'est pas aussi. N'engena mona ke, ngana zaji kondimate ke, doza pena ba pasteur bazo ka passe lokola o biso toyo ka kolonio so moni na komi ko lukana tende ko bingi sata ba Burkina be ba ya la Kinshasa to solola. Je ne pensais pas que les hommes de Dieu bazali oyo bazana pasi wana à part kolobake to ndima to chaka ka nyonso na maboko nzambe sans une détermination ya ndenge nazomona awa obi ekozala le 15 kobanda le 14 na le 15 mars 2023 OK kobanda le 14 ekozala wapi na échangeur ya limité OK et kobanda le 14 na heure ni à partir ya 10h bato bandi ko ya 11h to bandi. OK. Si ça 17h. Donc ça a 2 jours. 2 jours. Donc 14 de 10h à 17h. Le 15 ndenge mokope. Ndenge mokope. Banani vous avez invité pour na baya. To invité ba congolais nyonso baya. Oya lingi guerre sila. Kolobela na ndaku te yaka to bondela. Bitumba esila eponi lingomba te bitumba wana ezopona te yo zaboye yo zabo non eponi pe parti politique mon côté tu invité bato nyonso kobanda na président ya république na gouvernement mobimba na parlement c'est-à-dire bino nyonso na bato ya se nyonso za l'enseignant mutu ya pusu mwana classe aya tokutana wana tokobondela mboka na biso tozana intervention mosusu te bobele Yesu Masiya oyo azanzambe na biso abenga minzambe yaskaten akobundela biso bon tona parce que tozo sukisa émission obengi bato nyonso oui ba politicien ndenge biso tozalaka tolela pe ba visibilité toya na ba drapeau ya ba parti ou bien toya ka biso moko boya bino moko boye na église tango bokende na église bo mema ba drapeau ba parti politique wana meeting na sima wana toke ko sambe ça meni ya élection mutu nyonso azana posa ya visibilité nikolo même ba bazali ko sambela te ba yebi nzeli église ba bazali ko yeba teke matandi bi makana quartier ba yebi otalaka ba pano na biso iso nyonso tozo seka elo ba tozo seka na bité so ki tozo seka lokola Macron na bandali ngana ebité donc il y a mon atoumi kaka parce qu'il faut toeba pour bon, en ce qui me concerne peut-être na éviter si c'est parce que naza en face nabino awa je sens que au moins tout Congolais et surtout bao bazana moi sens moko ya nationalisme bo
baza interpellé na monité que muto akozanga koya po akoluka aya koyoka biloko oyo en face akoka comprendre pourquoi homme de Dieu a commis si révolté que ça yango na tuni na lobi omoni biso ba politique na solo bela d'abord biso ba politique to melaka témoin visibilité talaka et église ya Dieu créateur oyo ce n'est pas une petite église omoni biso tozolo ka ba électorat il faut naya yango na tuni kaka drapeau to drapeau te parce que on est libanda seul drapeau ekoki koya onga na sengi mokonzi ya mboka aya na drapeau ya Congo seul drapeau ekomona na kati église bato bakendeke na ba drapeau ba parti politique te soki na ba église bokendeke kosambela bokendeke na ba drapeau te boni bokumba ba drapeau boya na kokuna o wana biloko wana bosala ngo libanda awa makambo ya parti songolo boyezate tozo mboka tozali ko présenter liboso ya Yesu Masiya Nzambe ya Skatani fin ya guerre na 2023 na yebi eloko nazali koloba ndenge na yebi sibino likambo ya covid bato bamona ki lokola maseki bato bazo kufa pona ngai nazali na pasi makasi na motema yango nde eloko na sengi totika nano babiloko mususu wana ngana lingina tuna yo na Ukraine yo zomona ba drapeau ba parti politique ezopela lelo bisika banguna wana bazali ba drapeau ba parti politique ezotelema soki toza na kimia te drapeau yango ekotelema ndenge bamema kaka drapeau ya mboka ya ye moko mokonzi aya nango mpe mokonzi ya mboka aye na bible ya ye moko ya ngai te ya ye moko bible asimbi na maboko bokomona makambo ekosalema bonote makambo nazoloba okogarde baimage na yo eloko nalingi naloba tolongola bobangi tolongola badute tolongola bilengalenga ti suka wapi David azalaki mwana moke atelemaki alobi Goliath wana bazokumisa wana ifo akita ya kitaki Goliath ezalaki na David ezalaki na makasi na ite mais Nzambe akela biso nde akitisaki Goliath le plus grand guerrier na mokili Nzambe akela biso ekomama na Bible yenda katisa kaboli ebale bana Israël bakatisi Pharaon mutu na lolendo munduki mutu ebomba yete ebale kaka brrr nya alo batika komone la ba congolais lokola ba nyama moko bo bakoki kufa lokola ba njinji problème ezate tout ça bamboka nyonso ba mindele bango wana bino bo souhaitaka non nakende putu bango nyonso bake kosungana na ndeko na bango ya mondele o ya Ukraine na Congo kotala même ba voisin na biso ata moko te eloko wana ba congolais il faut boyeba yango bino bato boluka ko te nakanga vanda na putu ngana zomona siko tina ngo ya ba putu bato bakende kokufela ezate soki na guerre bakoteli biso te nde kuna bakende kopesa mosala ngai eloko nalingi koyebiso totika na biloko wana ba parti politique banini non tozala mutu moko ba congolais tosangana prière esalema mais seule condition azolo epai na Nzambe asalelaka bato olandana na kondima na bango soki bandimi échec totikala kati na échec tozela biso pe tokokufa baya kobomela biso mais pona ngai na ndimi oyo atindi ngai guerre ezosila trop c'est trop. Ok, to ceux qui c'est mission aller mais comment mtuna ya mukika kaya usukisa olobi chef de l'état ya na drapeau na Bible chef de l'état za institution okomela kiye ou bien aux lancer appel kaka wana télévision pona aya est-ce que parce que toyebi er moko pe makama woni elikaka na comprendre ngati balinga ko s'approprier nani ce qui peut-être toyebi bitumba ndenge ezali tomona bana poto bawa bazaki ko bloquer bana poto mususu muto awuti poto aye awa afuti loi billet na ye séjour na ye pona kaka kuta na chef de l'état muto ko bloquer comme on a poto lokola. Et c'est la même chose aussi, je ne dis pas que le pasteur mais je pense deux fois que il y a est-ce que au quotidien des mondes que le président de la République aille correspondre à l'invitation mini du drapeau nabi ce qui n'a zolo bayango na koki ko bengisa mokonzi ya mboka à partir ya chaîne ya télévision te nazoloba nazosala émission
nazo lancer appel pour mutunyon soit yeba que oya mokonzi mboka invitation c'est comme la qui aya c'est-à-dire bureau na ye mobimba cabinet na ye mobimba na directeur ya cabinet na ba conseiller tout ça totinda ki ba invitation gouvernement pe totindeli ba invitation ko banda na premier ministre et na parlement pe pa ina bino pe totindeli président Mbosso bango nyonso aya eza pona intérêt ya mboka si moko na moko azolala na souci Congo ezwa kimia oyo aboyi akoya te seke alingi kimia ezala nango te yango na nde avandi wana ndo babysit na babysit o babysit po tango lobi chef de l'état ya na cabinet na yemobi papa biso tozokona mikolo oyo na tchaji kutu image moko bato bazosala bonganga na moi ba il faut ba voter chef de l'état na gouvernement wana na lobaki yango c'est parce que na boya kotanga comme ministre na zana abengisi deux équipes ya banganga logi ba on a deux hôtels différents pour que azala kaka tango siko yo na makambo oyo zoloba mutu akoya biloko na ye kotamai wana o babysit bon ba oyo bazosala biloko na bango tokosala te wana ngai moyen nakota kuna eza te mais nalingi nayebiso ndeko baposte moto akowela poste mais soki mboka eza na kimia te ozala poste yango wapi osuka nango wapi yaka nano tozwa kimia mboka ezwa kimia soki olingi Congo biloko wana eza biloko moko ya pamba tomeki na banzela nyonso makambo ezosimba te siko seule solution totale la Yesu Masiya oyo aza Nzambe na biso akolongela biso lelo abengami Nzambe ya Congolais boko vivre yango baoyo pe bazana mikakatano bazana mamaladi tokobondela pona tina na bango mais 40 ans oyo ezali significatif trop c'est trop soki bondimi ke bana Israël ka omoni Moïse asalaka 40 jours biloko wana ezali biloko oyo ngai na kolimbola Yesu Masiya asali 40 jours ya mabondeli le 40 ans oyo eza théâtre te blague te soki ya solo Yesu Masiya nde atinda apôtre sikatenda ya di Jacques boko vivre oya kondima ngai eloko na sengi tozala na condition eza moko kondima donc kuna bao bakoya d'abord ba congolais nyos en général sans couleur politique oui faut baya pona ko bondela pona likambu ya mboka na biso nyoso oyo sécurité za priorité ndenge na lobaki ya mibali ceux qui osent peine un problème personnel donc maladie nini ça sera une occasion ya kotala ceux qui il y a solo nzambe wazo yanula twazo yanula ouais ndaya moto na moto aya d'accord ceux qui osent na lobasuka le caméra c'est comme ça Liloba Suka, merci mingi pona ko yamba ngai. Merci mingi pona ko permettre ngai na lekisa message. C'est vrai, ce que otali na Bible bazoloba Yesu Christ mutu ya Nazareth. Bazoko identifier bien mboka na ye mutu ya Nazareth. Apôtre Gilles Bumba, c'est un Congolais. Apôtre Sikatenda, c'est un Congolais. Azwa ki message, c'est un Africain. C'est-à-dire, pour na bandana no kokende ko sepela na mboka mosusu d'abord mboka na ngai ifo ebomba. Na kobeta tolo na mboka na ngai. Na mboka mosusu te. Eloko wana ifo to tiango na mutu. Nazobenga ba Congolais nyonso baya. Na lobi oyo wana tolobeli po na guerre puisque ezali likambo ezali kopesa pasi na mutu nyonso azali Congolais. Loba ozala Congolais te. Mais pour la guerre tolobeli yango suka ya guerre na 2023. Kaka 2023 oyo ye moko akosilisa yango ya mibale ba oyo bazoni okoma bazana mikakatano bazana ba problème baya kozwa solution po Yesu Masiya alobaki bato ya mikumba boya bazonga pepele voilà eloko na lingaki koloba des messages à suka na zana. Merci beaucoup apôtre Gilles Bumba, merci aussi Nabino Moko bomoni que nazalaki na se trompa quitté pour na koyambela bino apôtre Gilles Bumba parce que vous trouvez en lui une personne révoltée et par rapport à la situation bizotozali ko subir et d'ailleurs il a insisté à lobby makam presque ndenge tolobaka bao bazo kufa na este wana bazaba nzinzité pour que biso tobinaka awa
mindele ba français balobi na biso ke ba congolais baza lokola mutu avandi likolo ya étage ndako wane bandi kozika na se ya zobina, c'est-à-dire ayebi ata likambo akosala te. Yango biso personnellement ngai nazalaki contre makasi ya ke bibotu oyo Macron otaki kozwa na conférence de presse bamema ye na bandale baloba na ye tout va bien. Même le média français, ceux qui bolandi analyse kaka biso ba congolais biso moko nde tozali ko minimiser la situation. C'est notre pays. Et à l'élection tozo wele. Et que ça les masoki les Congo existent. Si les Congo n'existaient plus, nous avons besoin de ça. Les 14 ngai na kozala wana na kosenga na ba capable nyonso ya aser na ba tokomi wapi biso to kozala wana les 14 balobi na ngonga 10 heures boya beau vivre beau palper du doigt. C'est quand une voix comme c'est la monde, une voix de la neutralité. Ceux qui n'ont tout ni wana na tout na qui pambate par rapport aux ambitions. Parce que ceux qui m'outoient alobaka nenga zoloba wana ke aza politicien, on pouvait croire qu'il est en train de se tailler une base électorale. Mais c'est avec la conviction tokutana wana toyoka makambo en live. Bolo wana biloko ya diabolisation parce que nous sommes dans un monde où c'est tout le monde qui diabolise tout le monde. Attends, nous doit aller le côté, mais les gens restent là. Nous connaissons les pasteurs qui sont politiques. Mais quand un homme de Dieu comme celui-là parle sans ambition politique, donc il y a quelque chose qui s'est fait. Bota la bali diplomatique tout ça na aussi beau. Atali si en walo. Totali na gauche, totali na droite. Les chefs de l'État voyageaient partout. Attends, mon tout mon côté azomé mais la vie sur mon wiki moko. Même ba chinois ngo bazolo ba ke bango ba partenaire bazo exploiter. Même pas calibre 12. Ya ke ba pe sabiso. Ce qui est encore plus grave, c'est quand la France azobeta tolo ke bango ba premier partenaire sur le plan militaire. Kaka bango wana bazolo ba ke vous n'avez pas su vous organiser pour avoir une armée forte bino moko alors que bango ne bazo former. Ça pose problème de apôtre Gilles Bumba Lobi. Na sima ya kozanga appui. Il y a des pays voisins, il y a des pays africains. La force régionale, il y a des théâtre, tout à l'heure, venez, c'est 14. Oui, papa. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, Naligakina Loaboye. Ezalina eloko moko ya mutuya batu ba profiter ba yoka. Ezala bino batu bozali ba parlementaire. Faut ko vanda bo solo la yango. Omoni ba pays mususu soki bazomonela biso, tant Macron aye à lobby Congo, Isali, premier pays francophone en Afrique. On a une façon de bloquer le Oyoana. Parce que la Ukraine, Ukraine est pays francophone. Rwanda. Alors, on a une façon de coincer Bango. Le quoi la tozo vanda bo ipi mabe. Bino ba politicien. Bo voter na nokuna. Bo bloquer ba monake pays francophone ngo bozo kumisa bo côté la kabisote na ba francophonie na bango allez. C'est fini. C'est une façon de les punir. Au moment ndele ba kozala genou. Mais biso siko yo côté wana allez. Boya. Mais côté yo kaka bango nde bazotindika minduki kuna. Voilà, biloko ko boya nde yango na kopesa. Nous sommes en guerre, bango ba yela biso G. C'est une façon à koseka biso. Voilà, un peu loko na linga yina loba. Biso to zwana ne pe biloko na façon pe yako. Hein? To pese que Macron biloko na ye asala na ba pays oyo azosungana na bango. Biso tozana tina te na miso na ye. Mais soki tozo ko élever biloko na bazomona biso ba ni ataka biso kaka tout ça. Toza quand même bateau. Toza quand même bateau to soki si wana pona lelo bande konangai. Je vous informe encore que nous organisons ces grands forums. Tokobengisa moi si wana oyo ya Burkina Faso. Et tozali koluka bande konsuye au moins tozali déjà en contact naie pour que tu organises milulu ya munene na Kinshasa la capitale. Et ça sera pour bientôt. Nous allons nous efforcer. Et pour que tokoka pour réfléchir, soit qui toko débloquer quand même notre façon de réfléchir au baye kolisa biso. Toko sala tout pour que tout l'ongwana système où il y a mémorisé répété au baye bisabiso et pas ba. Oui, pas belge. Il faut les canards, quel bavard ces canards, les laboureurs et ces enfants. Et tous ceux qui n'habitent pas, et ça pas possible. Tous ceux qui ont un de Konanga pour l'îlot, mais sinon, lobby les sous Tokokutana, pour la banane serre, Tokutani, les sous lobby samedi, na 9h, na échange patriotique, cabine d'assain aidé,
croisement Kassabou. Mais retenez, pour Milulu Oyo apôtre Gilles Bumba Zolobela, tokozala na échangeur, il y a limité. Et ça va limité tout ça va lemba, Kinshasa c'est compliqué. Tokokuta na échangeur, donc les 14, vous avez la possibilité d'être là à partir de 10h jusqu'à 17h. Après les 15, de 10h à 17h, Tokuta na Isikawa. Merci. Merci beaucoup. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.